Ok. Ouh, c'est pas possible. Hum. Ah, Bandeko. Je suis dans l'obligation de vous passer ces messages. Oui. Naza na kati ya obligation ya kopesa bino ba message oyo avant ba consultation oyo banda. Oui. Je suis vraiment dans l'obligation de vous passer ces messages avant ba consultation banda. Soit disant ba consultation ya Chilombo banda. Parce que Chilombo ayebi asi akalikilaki déjà makambu na ye makambu ya kosala. Ba mususu wana baza na ba mususu baza ba bête politique. Ba okende ko tomber na kati ya ba piège ya Chilombo nazo ko ebisa bino. OK? Lamuka balingi ba boma yango sikoyo libela na Chilombo na Kabila. Oui. Chilombo est en train de jouer les dernières cartes de Kabila. Azako jouer ba dernière carte ya Kabila. Ok? Biso tokende kosalisa Chilombo te. Les opposants là qui ne sont pas très intelligents, o bafandi kuna na Kinshasa, surtout Katumbi na Bemba. Bazali bato o Chilombo ko séduire po bakende ko jouer ba carte ya soka. Bo tunanga lelo na Congo force politique ya makasi ezanini oko sala lelo face na Kabila lelo. Parce que tolo ba Chilombo aza na Kabila. Chilombo est avec la Kabylie. Lelo force politique congolaise nini ekoki ko sala face na Kabila lelo. Tolobaka la muka parce que la muka wana malgré ça na kati na ba difficulté nango mais quand même ezali plateforme oyo ekoki ko faire peur Kabila lelo. Na 2023 force politique nini ekoki ko sala face na Kabila. Force politique nini? Parce que soi-disant cash esi ekufaki. Cash ekufi parce que cash ezalaka lisusu te. Cash ezalaki INC mariage avec IDPS. Cash ekufa. OK? Lokola cash ekufi, ça veut dire que Chilombo akoki kokende te moko lokola IDPS. Ce n'est pas possible Chilombo akokende ye moko te comme IDPS na 2023. Akokoka te akobanda kutu wapi. Il va commencer par où? Il peut pas faire ça. Ça veut dire force politique moko kaka o etikali eza na ba difficulté nango za na ba difficulté nango te ezali kaka lamuka. Kata suka ya ko jouer ezali nini? Nazo Sabino Chilombo bengi awa bakende ko salisa ye parce que dialogue wana za ko benga concertation wana, il est en train d'appeler à l'aide. Baya ko salisa ye po azoko kate. So ipa azoko kate ou bien so ipeza deal o ya sinyaki nde azako silisa ko silisa ngo na modèle onde tozo comprendre te. Sinon, ou bien il y a des hypothèses. Hypothèse à liboso ezali ke Félix makambo akende kokota na kati azoko kane lisusu te. OK? Et le col azako koka makambo yo te, il reste que deux hypothèses dans ces premières hypothèses là ou ye akufi ou bien Kabila akufi. Quelqu'un doit mourir entre bango mibale. Po libalo bakota ki kuna li solo babeta ki kuna toyebi te. Hein? Carte wana eza sur table. Ou Kabila abomi Félix ou bien Félix abomi Kabila. OK? Et ce qui est vrai, ce n'est pas Félix qui va tuer Kabila. C'est Kabila qui va tuer Félix. Parce que ne blaguez pas, ne croyez pas que Kabila est bête. Kabila yebi que Félix aza mutu bako sala na idilte. Kabila a vu l'instabilité mentale, émotionnelle. Il y a Félix tu aujourd'hui. Ne croyez pas que Kabila a choisi Félix pour le mettre là-bas parce qu'il ne savait pas qui était Félix. Ne croyez pas que Kabila a mis Félix là-bas parce qu'il connaissait que Félix était un homme honnête. Il connaît que c'est un malhonnête, c'est un instable mentalement, émotionnellement, et celui-là, je peux le contrôler. Il connaît. Kabila connaît. Donc, Kabila yebi que anytime, a occupé ko bomaye, a yebi ango. Kabila yebi que anytime, Félix, likola instabilité na ye mental, émotionnel, a occupé ko la moukal nga changer boule. A yebi ango. Alors, il y a quelqu'un qui doit d'abord tuer quelqu'un. Baliomi bale bafana kana kingdom mon côté, nasina yebi sabino. Baliomi bale bafana kana kingdom mon côté. Lion mi bale bafana kana kingdom mon côté. Lion ya papa zalaka koma so ba balion so na mi bale bako mwa mikolo atindi kakabango bakene musika bafana kala susu wana na crib wana mon côté. Lion mi bale bafana ka place mon côté. Donc des bafandi wana za hypocrisie parce que moko na bango mutu na c'est la stratégie muninga eba erni ni fona éliminer mutu muninga ou bien erni ni fona faire tomber l'autre. Ils vivent comme ça dans cette malhonnêteté. OK?
Donc Félix aza ko beta ba je kuna na ba kabili en même temps aza ko beta ba je côté na biso mususu. Ou bien akoki, ou bien hypothèse akoki peut-être kabili na yete akende komiti na kati l'histoire que nous disions aux combattants depuis longtemps. Tozo comme ça ba combattant to bino OK. Félix c'est amitié na makambo akokate aza na pouvoir te akosala loko moko te. Vous voyez, c'est ce qu'il vient de vous dire hier. Akokane osala loko te parce que ba otie ba rou na nzela. Nous vous disons ça depuis longtemps. Ce n'est pas depuis longtemps que Félix akosala loko te. C'est maintenant que vous avez compris qu'il y a ça les côté. Ou bien boyeba ki na bino bando sala samba bo benga so ba ene. Na yesu no kombo na ene kutubotika bo bando benga so ba Enoch. Parce que ene wana bolekisi ene bo pese kambala mo kombo ya Enoch to koma kaka ba Enoch donc ba tia ko yina kaka. Enoch nde kombo na biso ya sika bo pese so kombo ya Enoch to ba Enoch ya libela. Ce que nous étions en train de vous dire c'est ce qui s'est en train de se passer maintenant. 2 ans au bolekisi biso ba congolais kaka bo. Ah, je vais le rappeler après, ça c'est mon papa qui m'appelle. 2 ans au bolexel biso kaka boy. Na isi ba combattant na bino bozo ba soki biso mikoso ko ya ko critiquer, ko ya ko finga, ko ya ko critiquer, ko ya ko finga. To ko finga te ndenge ni parce que on aura perdu tous ces 5 ans dans rien. Parce que 5 ans wana botia ki ngote na mandat, to kenda ki 5 ans ote sur les bases des valeurs fondamentales ya constitution. Bokenda ki sur les bases des deals. Siko bolingi to sala nini parce que biso to eba déjà ke boko sala le côté yango biso to bande na biso déjà ko sala yango biso déjà to bande ko sala déjà ba vidéo comme ça donc et kosa akosala le ko mon côté. Maintenant c'est lui là qui vient de vous dire ça hier que o azoko kakosala le côté pour baotie ba bateau dans les roues baotie ba bâton dans les roues mais il savait depuis longtemps que baotie ba bateau dans les roues il le savait depuis longtemps. Voilà maintenant conséquence. Ou bien Félix ayebi makambo aza kosala na yesi bino déjà le monsieur là il n'est pas aussi si bête que ça, OK? Parce que tant azo ko sala ba deal ko no sala ba deal wana ayebi makambo azo kosala deal ya na Kabila basala ki avant ya ko benga biso to ya ko longole na kata problème deal yango ezali nini? Qu'est-ce que Chilombo a fait? Qu'est-ce qu'il a promis à Kabila? Kabila pesa ki pouvoir ya promettre ki Kabila eloko nini? A promettre Kabila nini? Retourne à 2023. Oui, parce que ce n'est pas possible que Olive avant déjà ko tambola ka Congo Mobimba aza ko sala déjà ba propagande et on les laisse comme ça. Ce n'est pas le temps de campagne électorale. Pourquoi est-ce que Olive azali ko tambola na temps ya campagne électorale te aza ko sala ba campagne déjà? Bo papa atindinga ye na ye bisabino alingi bino oh le. Mais ça ce sont des campagnes électorales. C'est contre la loi, Moutouaba nous salba contre campagne électorale avant certaines dates, moko seni à Pesaka. Mais on l'a laissé Olive Lembe en train de faire déjà des campagnes partout. Pourquoi? Est-ce que ça parmi deal nabango? Que biso tokopé sabino 5 ans, après 5 ans bozongi seli biso, ngai na yowana toyebi te. Siko biso tokende ko aider ye Félix na sens nini parce que biso toyebi deal te. Soki deal wana elobaki ke bango basopa biso na kata ebale. Soki deal wana elobaki ke Kabila kozonga na 2023. Ngai na yo ndeko toyebi te. Bokende ko aider ye ndenge nini? Bokende ko aider ndenge nini? Donc ça veut dire que soki tondimi ko kende ko aider ye, ça veut dire que tondimi siko ko kende ko aider ye abima bien calmement atiki la Kabila a régné na 2023. Oui, c'est ça. Donc, na soyez sabino boy. Ba hypothèse na pas sabino ba hypothèse. To réfléchir, OK? Pourquoi parce que batu oye bazana Kinshasa kuna ba politicien, il faut ba yoka makambo tozo koloba. OK? Yoka na sabino ba hypothèse ya mwana mobali oyo ya Chilombo. Chilombo, ce qui zalaki deal que il fallait ki atike la Kabila na 2023, OK? Ba hypothèse pe mususu eza na kati. Ça veut dire que Chilombo il faut jouer carte ya ko panza sikoyo donc a baby sa siko opposition nyonso. OK? Ça veut dire opposition oyo e banda otelemela Kabila oyo ko telemela Kabila lelo. Opposition ko telemela Kabila taba ngoko ba Chilombo lelo ezali kaka lamuka ekoza na ba faiblesse na bango bayoka na kawa te partout par là bana kata hypocrisie. Mais soko tolobi lamuka nde ekokika ka ko telemela lelo FCC na ye Chilombo. Parti politique musu ezalité, force politique musu ezalité, n'est-ce pas? Alors pour jouer la dernière carte de Kabila, oyo bayokana kina Chilombo, sauf Chilombo bayokana kina yeki akotikela na 2023. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire que Chilombo il faut aya kokosa biso lisusu koto yo que naoko kama kambo Kabila te et tout. Mais Chilombo tu as vécu avec Kabila 2 ans déjà.
Tu obande ko le latte, batulo bando bisa so ka béton. Ce n'est pas après 2 ans oya bisa so ko zo ko kate. Ça veut dire que tu es en train de jouer la dernière carte de Kabila so ki boyo kanaki oti kila na 2023. Ça veut dire maintenant venir ko ya ko boma siko vraiment ko boma opposition nyonso. Nenge batinda ki okende ko boma opposition ya Genève. Ok, fragiliser bango na Genève bo bimayo na kamere bo sala groupe na bino bana mususu botika bango bo fragiliser bango po baya ko bimisela biso ke yo gagner bango babimi majoritaire na parlement, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas normal que bino boko gagner bango bazala majorité na parlement, ce n'est pas normal. Et ça normal tes carte bien jouée. Ok, bopanzi na opposition à partir de Genève bopanzi yango na 2-2 yo ye o négocier pouvoir to kopesa yo simotike libiso pona otike la bango sikoyo yo ozali mieux jouer po kende kolela bande kona yo ko esi bango ke bato wana ba coincer yo po bande kono ba ya koloba ke yo ba ya kokotela yo tant ba yo kokotela yo, qu'est-ce qui va se passer? Parce que yo tant Chilombo lancer appel wana otie chimvundu na kati ya opposition otie chimvundu na kati ya opposition parce qu'il y a des gens qui ont la tendance de croire que ba oki ko kende ko soutenir yo ba musu ba na tendance koloba ke non bako no soutenir parce que d'abord oyiba ki batu victoire na bango, deuxièmement toyebite makamuni yokene ko signer kuna, n'est-ce pas? Donc il y a certains gens qui sont déjà balingi kokota makambu wana te, n'est-ce pas? Bosko tango yo déjà oye ko panza déjà opposition etika li soit disant la muka yo ko fragiliser ngo les sous parce que la muka ko panzana Chilombo lancer appel boy la muka ko panzana li sous, ça veut dire que terrain etika li sko vide pona Kabili azonga na 2023 parce que soit la muke panzani bemba ke kote na ye Katumbi ke kote na ye po bayoka nete na makambu Félix aye ko bwa ki la bango éponge ya suka Katumbi ke kote na ye Félix Martin Fayulu ke kote na ye de 2023 qui va faire face à Kabila parce que Chilombo ko zonga te Chilombo na cash bazalaka lisusu na mariage te parce que Chilombo si abomaki déjà mariage ya cash ezalaki yena yense lelo eloko ezalite Chilombo na 2023 kozonga ye moko te parce que mutu moko te kondimela ye. OK, mutu moko te kondimela Chilombo papa na ye moko Félix Etienne Tshisekedi na 2011 akendaki ye moko le yeme akendaki na 2011 ye moko akokaki te Kabila betaki musinju. Donc ce n'est pas Chilombo qui va convaincre les Congolais na 2023 tel que papa na ye moko betaki musinju na 2011. Ça veut dire que IDPS et qui se présenter les sous yango mokote na 2023 ou bien que ba kende ko siko ko koma parti ya FCC ba kende ko salisa FCC. Donc FCC est mela bango et comme aloko la roi bugirinde ba do mela ba royaume parce que modèle of Kabila za ko sala siko ezalo ko roi bugir modèle la so expliquer bino ke nenge Rwanda zalaka muke e bande ko mela ka ba royaume nyose zaki na pembeni nenge Rwanda nenge Kabila asali kuna kingakati. OK, ce que tant Chilombo kotika la yemoko asi a diviser la muka parce que la muka kokota pitopale na makambo ba bengi bango concertation to linga te ba kokota pitopale ba kozala fragiliser et c'est la muka qui est resté le seul parti force politique oyo ekoki susu ko sala face na Kabila bozomo na ke Félix aza ko beta ya Kabila parce que ceux qui ba fragiliser kaka la muka fini l'histoire. Kabila zongi na 2023 batie biso Olive Lembe wana ale Olive Lembe leki donc Olive Lembe ko nyata partout bino moko webi ma manipulation à Olive Lembe boye biango qui va faire face à Olive Lembe na 2023? C'est ça la bonne question. C'est les gens de la Muka qui peuvent faire face à Olive Lembe à 2023. Et surtout ceux qui la Muka ngo pesa na maye les na stratégie ba luka ba longolana no ba intérêt na ba politique ba luka ba peut-être ba pesa ta Eva Bazaiba pour Eva Bazaiba qui doit faire face parce que nazo sabino modèle tozo ki na manipulation ya moi si Olive Lembe ceux qui viennent ba continuer na 2023 il faut que lukela ye compétition ya moi si. Et la seule personne qui peut faire face à Olive Lembe, c'est Eva Bazaiba. Oui. Parce que ce tozo na ba idée kaka ya lamuka oyo ba lamuka ba papa ya lamuka bazali mutu na mutalinga keniko sala ego na ye batia Martin Fayulu te Katumbi pe alingia zonga beba pe alingia zonga bakozala kaka na kati ya bulu yeke wana mobulu toko ya kozanga lisusu soki ba élection kozala toko zanga susu ba élection ya 2023 bokomona yangwana FCC c'est déjà placé Olive Liboso bino bozako koto bozako bina ba danse ya Félix Tshisekedi bolo bano bena su ba danse ya Félix Tshisekedi aya ko panza bino penda kati ya suka po batiki la sko Félix Tshisekedi s'en fout de vous. Lui il a déjà eu ce qu'il voulait.
il a déjà eu son pouvoir akotika la na kombo ki azalaka président asi ayibi kimbongo akokende na mbongo na ye na mwasi ne bafanda na poto, il s'en fout de vous balu babozal ko bundela ye parce que mbujima il ce n'est même pas sa priorité. Ye mo kazali ko yebisa bino déjà que ye akala mingi ta okoma gomatricien donc akendo kufanda na Goma mukolo. Ça veut dire que mukolo akozwa retraite na mwasi na ye ba okendo kufanda na Goma pembeni ya lac aba na otala lac a contempler Goma mboka batu mususu batonga ye pa na bango na mbujima eloko ezalite bino batambujima inaka nanga bozali ko bundela ye. Lorsqu'il va aller aux retraites, il ira où? Il sera gomatricien. Yo kabiso. Goma, l'Est, la plus belle fille du quartier. Goma, batnyos maliko Goma, Goma. Chilombo, tango zoke ndo Goma, nozomo na tende baninga Goma batongi. Yo kotonga kuna tena mbujimai po un jour po kono sa retraite pa na bino na mbujimai. Obandiko lo koma gomatricien. Telanga batu. Bino batu bozali ko défendre Félix Sekedi héritage ni akotiki la bino parce que kuna na mbujimai na kananga azolo ba même pas teka yo ofanda kuna kala mingi ta okoma nego matricien yo kama solo. Donc Chilombo lui il a déjà eu tout ce qu'il voulait. Il voulait le pouvoir, il voulait l'argent, il a volé. Kabila lui a promis kende wana yiba na yonengo lingi boso ba 400 millions de dollars boko sabiso ki boni bosala ba so de mouton bole ki sango nenge bolingi bole ki sango. Il a déjà tout ce qu'il veut. Le monsieur, il n'a pas honte. C'est pourquoi je suis en train de vous dire, bateau, éducation, vous devez revoir l'éducation. Les gens sans valeur, base morale, valeur exatée. Nga masam tunako finga mama martingani nazanga éducation soit disant. Alors que éducation, ce sont des valeurs morales. Hein? Lui n'a aucun, na éducation té, parce qu'il n'a pas de valeur morale. Azan est là comme côté. C'est un menteur, c'est un escroc, c'est quelqu'un qui n'est pas loyal, c'est quelqu'un qui escroque, c'est un mal élevé, un mal éduqué. Musala mama Martha yako tikaraso na Kongo yangwana. Oui. Deuxième hypothèse, soki Chilombo na bi première hypothèse ou bien ayeko beta carte ya Kabila ya suka yako baby sasikoyo moi opposition etikali ya lamuka pona ba pesa passe ba facilité Marie-Olive Lembe na 2023. Oui, parce que deal na bango to ebite ngolo banini. Deal na bango kozala to pesa yo awa 5 ans yo po ozong c'est la biso lisusu. OK? Wana za hypothèse ali boso. Deuxième hypothèse. Papa oyo na ba deal na sala ki amoni ke batu oyo ekomele mukuwa na kingo. Pona ko mikitsa mukuwa na kingo au kokango ye mokote. Ça veut dire siko il faut abenga siko aluka batu ko utiliser lisusu. Parce que Félix est très bien à utiliser les gens. OK? L'IDPS a toujours fait ça. L'IDPS a toujours utilisé les autres. Pour na komata na escalier. Pour na komata étape, il faut pas utiliser baninga. Amoni siko ke il faut benga wana ba mususu ya ko utiliser bango. Ko utiliser qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous prendre au Kabila salinga boye. Tala kutu makambo salinga boye. Boya ko salisa ngai etu. Boke kuna ba concertation parce que ba concertation boko ndo ba makambo ndenge ni ko bisa no so diza na crise. Crise wana na tebino na kati ye Félix na Kabila ti. Siko bino bokende ko participer na kati ya crise ndenge nini. Bino bokende ko salisa kolonga na crise ndenge. Bino botia ki crise mboka na crise. C'est lui et Kabila. Donc yena Kabila ba ba solution ndenge ni ba ko na crise. Ça veut dire moko na bango efo boma muninga. Moko efo akufa. OK? Ayo ko sabino boko no bimse na Christ o Christ oboibite e bandaki wapi esuki wapi? Pas du tout. OK? Ça veut dire nini? Ça veut dire que ako linga utiliser bino lisusu siko. Parce qu'il a toujours utilisé les autres. Il a utilisé Moïse Katumbi na Genval, ce qui Genval. Ba ke kuna ba lié mbongo ya Moïse Katumbi, ba lié mbongo ya Moïse Katumbi, tamba monike Katumbi tolingi lisusu te tolingi to négocier na sona Kabila. Ba bwaki Katumbi pour na poubelle. Katumbi ake kuna komisa ensemble, bango ba kena bango nzela na bango mususu, ba ke ko lié pa Kabila. Ils ont utilisé Katumbi pour ça. N'est-ce pas? Ba moni ndenge ni to est-ce que toke kolia na bato ya Kabila ekomi sous problème tozongela ko tozo caméra to utiliser ame mabiso apesa soki ba voana ya este to mata escalier bakei bazui caméra utiliser caméra tango basisi na caméra bakomi place balingaki bazui caméra na full wo bazongisi kuna na se continuer siko soki mukuwa ekangie pena na kingo siko azoluka mutunia ko utiliser pona abima parce que azana kati ya libulu aluka mutu akotia na se comme ça matelaye abima na libulu tango akoma na libulu akuta banani kuna liboso akuta bandeko na ba extremiste baluba o bazali kozele parce que baluba de bafandele na présidence wana plus ya 600 conseillers plus ya 500 baza baluba donc batwana nyoso bazana mayele te ko yebisa quoi faire azana besoin ko ba homme politique mususu po ba ya ko yebisa comment sortir dans cette crise. Et les 600 conseillers Luba qui sont à côté de lui. Bango musala bango ezalini. Ce n'est pas pour balak ça pour chef que est-ce que tozo ke déshabienté. Hein?
Mena po aibi ke batu na baza ko lia na bangwana eza bangote siko alinga utiliser bino sikoyo bao mususu botikali boya na nyatela bino na matela bino escalier na bima na mai comme ça on koma de l'autre côté na komela bino lion. C'est ce qui va faire. Je vous ai dit que Bakongolais boss à la prudent. Bon mani Félix Nengazawana azata na pouvoir nyon sauté. Pour Kabila pense que pouvoir il y a 2%. Lui qui a déjà pouvoir de 2% a commis comme tambo la biso le quoi terroriste. Azo tambo la sonda ba masasi ya ba sniper. Vous voyez ce que Félix est en train de faire? Les gens de Félix sont en train de nous dire c'est ça la sécurité. La sécurité contre qui? Félix Obanotembo le son ba sniper contre biso ba Congolais. Biso ba Congolais tout ça ba terroriste. Oyoka wapi Congolais alati bomba ki ko boma bato. Obanotembo le son le ron ba sniper. Ça c'est l'intimidation et c'est du terrorisme. C'est le terrorisme qui s'installe petit à petit et c'est la dictature. So il boza kozwango en blague ngana ozwango en blague té. C'est du terrorisme total qui est en train de s'installer. OK? Congolais asa terroriste, Congolais nini abima ake ko tia soki ba bombe na balabala pona ko sala ko boma mukonzi ou bien quelque chose. Boyo kango wapi? Po lelo Félix Manotambo ela biso, lelo biso Manotambo ela biso na ba sniper. Komatsaka ba sniper likolo ya ba building ba la ba Congolais ba minduki bwena na se? Hein? Ça c'est du terrorisme ça. Vous pouvez vous imaginer ça c'est un monsieur qui a seulement 2% du pouvoir. Si Félix avait tous les pourcentages à pouvoir, ndenazo sabino ke tokomi état islamique donc terrorisme. Ndebatuana ba plaça batuka kana ba ville donc tokolo ba lisusu l'autre côté. Na palais du peuple, vous avez les photos au palais du peuple, ils ont placé un sniper sur au-dessus des palais du peuple. Likola palais du peuple ska batu bayaka. So ibino bo moni ke bokiko sala forcing na bino kotia ba juge. Nanko, beaucoup de juges. Mais donnez aussi l'espace aux autres. Oh, balinko ya ko manifester libanda sou ba moni ke ça eza normalité. Mais donc bino bondimi ke ba oh ya bino nde ba ya na parler du peuple, mais ba wana mususu boteli bango ba sniper. Boteli bango ba sniper likolo ya building ke oh ya komeka ko pousa na parler du peuple ko bomaye. Tembe na goma, batagoma ba ese ko yaka awate. Félix est acquitté par forcing. Donc, Mikolo, esprit na bango komi kaka forcing. Donc, toko forcer, toko la kisa bango. Ok? Félix a quitté ki na goma na esprit à forcing. Lorsque Félix a descendu au goma, a eli biso ba sniper. Félix a eli biso ba sniper na goma. Hein? Peuple, oh, déjà, meurtrier. Félix a eli biso ba sniper. Ça veut dire que oya ko bima libanda ko ya ko manifester ko protester contre ye ba sniper baza likolo ya ba building ba ko beta ye masasi. Ça c'est quelqu'un qui n'a même pas 2% du pouvoir qui commence déjà à vous montrer à niveau de l'extrémisme, il y a terrorisme oya ko ikola kisabino. Il y a des soldats qui l'a infiltré dans la police maintenant. Ba soda obaza ko lakisa bino ba photo ba soda ya mindele baza ko bisa oh c'est un belge congolais. Vous allez nous dire que ces belges congolais là azwa quand même salaire, azana même payroll, azwa quand même salaire que ba policier ba congolais, il est là pour ça $50 par semaine. Hein? Vous allez nous dire que les messieurs là, les blancs là qu'on a vu avec la tenue y'a biso ba congolais, ba soda ba congolais, les messieurs là, ils acceptent d'être payés ça $50 par semaine? Ou bien ça ce sont les mercenaires? Les terroristes, il est en train de nous imposer le terrorisme. Azako la kisabiso penda ke ngana ko terroriser bino. Alors qu'il a seulement 2%. Vous pouvez imaginer un homme comme ça, s'il avait le pouvoir à 100%, qu'est-ce qu'il va nous faire? Tala nenge ba placer ba tribalo nyonso na présidence. Ba omona ngoza problème te. Kaka moi pouvoir na muke ba pesa na présidence ba tondi si nyonso baluba bango na bango. Vous pouvez vous imaginer si ces messieurs avaient le pouvoir sur nyonso na maboko. Tolinge to yoka yango ya bien. Tolinge to yoka yango ya bien ba congolais nyonso tongozo ça misala te. Vous pouvez vous imaginer seulement ce qui nous attendait ou bien ce qui est en train de nous attendre. Donc yango Félix eko azako beta na yesu no 4 no ya suka o yazako sa hypothèse mususu azo linga siko ko utiliser sikoyo ba oyo ba opposant oyo ko sabiso ke tokende dialogue pona tokende ko salisa ye sikoyo a récupérer pouvoir. OK? Ce qui to salisi ko récupérer pouvoir ba congolais le quoi tozana kati ya émotion bazoba tokoloba ah oui quand même pouvoir raison na maboko na biso quand même pouvoir raison na maboko na biso mettons Félix ako bimanase ya mai akokomela bino ngando nazo ebisa bino po modelo déjà bandiko la biso ba sniper akokomela bino ngando akobanda ko tambusa Félix ba pesa contrôle armée ba pesa Félix contrôle armée mais ba sniper na to banomona
et ozaba sniper te contre ba Ougandais et ozaba sniper te contre ba Rwandais parce que Museveni ye wana ye alobi ki aza kotonga balabala na kati ya Congo mais personne n'en parle. Ça veut dire que quelqu'un qui décide qu'il va construire les routes dans votre pays, ça veut dire que c'est les partis là lui il contrôle déjà. Donc siko Félix azokolinga siko ndenge ya kobima na kati ya libulu a utiliser ba bemba lisusu na ba Moïse Katumbi na Lamuka baloba ke na kati ya sentiment kaka toke ndiko salise quand même azamwa na mboka na biso to bimise na kati ya situation wana metanga okoma likolo Félix akokoma pire que Kabila. Parce que Kabila n'a jamais marché avec les snipers. Kokutia la so ba sniper likolo ya ba building. Mutayo la so makambo yo ya terrorisme. C'est le terrorisme qui va s'installer et c'est de la dictature qui va s'installer. Donc ba Congolais boke bana Félix. Makambo akende ko miko sanakati botika ye moko asili sango. Ou on va créer un monstre. Si vous allez aider ces messieurs-là, vous allez créer un monstre que vous n'avez jamais vu dans la vie. Bolo bateke masawa ebisa ki binote, OK? Vous allez créer un monstre pire que vous ne saurez plus jamais contrôler. C'est un monstre que vous ne saurez plus jamais contrôler. Parce que Félix n'a même pas le pouvoir, il nous amène les snipers. Ba Congolais na évité ce qui bozo ko comprendre ni masolo na niveau nga na moneli yango. Quelqu'un qui n'a pas le pouvoir, il nous amène les snipers. Biso ba Congolais toza ba terrorisme, po ba tel l'impression na ba sniper likolo ba building. Po boya na boya so ba sniper boko tsa bango bozo ba mindele ba mercenaire boko tsa bango na kati ba police ba ya ko intimider ka ba Congolais na kati ya police. Non. Nous allons pas créer ces monstres. Moi, je suis en train d'appeler aux gens, aux Congolais, soyez intelligents, soyez sages. N'aidez pas Félix. Félix s'est mis dans la merde, il n'a qu'à finir cette merde de lui-même. Ou bien à démissionner à Kimi, comme ça, bah, Congolais, bah, se prendre en charge, ou bien Félix est à dire na batunaya ke no kota na bango, ou bien yé abomi Kabila, ou bien Kabila abomi. C'est tout. On en a fini avec ces gens. C'est la seule façon que nous allons finir avec ces gens. Ou bien Félix Sorazo Kokate a démissionné à Kimi, alobi ke en tout cas ngai, en tout cas na boaki na kokokate na tiki. OK? Soki a boy ko boaka bongo a gérer batunaye, ba sili sanana bango ou bien yé a sacrifier bango ou bien bango ba sacrifier yé. Et comme ça, biso totikali na mutu moko ou bien totikali ko bunsa Félix ou bien totikali ko bunsa FCC. Parce que soki FCC soki FCC est bomi Félix. Biso totikali ko bunsa sou FCC donc tozonga elka komba to bando sala. OK? Ce Félix a bomi FCC. Allez, c'est bien. Comme ça, ce qu'on a comme l'abso terroriste. Au moins, tu as dit que abunda qui est moko pour comme l'abso terroriste. Mais biso to kenete ko accompagner ko bundi sabatwana, pourtant ko bima de l'autre côté. A comme l'abso terroriste, biso ne banda sko la saga biso lisusu bas sniper. Aba donc ko la saga bas sniper. Le monsieur, il est capable. Il a l'histoire de trahir les autres. Il a l'histoire d'utiliser les autres. C'est dans son DNA. C'est un malhonnête. Il a cette histoire-là. Yako kanisa ke yende, il faut mater les autres. Tala ba langage na bangonyo subaza ko lobaka na ba Facebook. Vous ne pensez pas que c'est le langage de Félix? Ces gens-là, ils se parlent. Bato ba yako bete so ba information, comme ça, so boko mona toko salape yango, nini. Ces gens-là, ils ont des informations de base. Kuna na makamna bango ya kati. Baza ko loba ndenge ba ono mate biso. Ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de dire. Balo ka soko olingo yoka langage ya mokonzi. Yoka yango na batu na ye ya mike bato makelele. Mokonzi ya kate ko lobela bino langage makambo azo kanisa. Mais na kati ya entourage ya mokonzi baloba ka makambo. Na kati ya entourage wana masolane kitakati na seti boko yoka ngo na base. OK? So yoki batu ya mutu moko boy. Baza ko loba langage moko boy. Croyez-moi, c'est ce qui est en train de se dire là-bas en haut. OK? Parce que si ce n'était pas ça qui est en train de se dire là-bas en haut, les messieurs là qui est en haut, tant akoyoka batune ba ndiko lo balanga juana, akoya ko yebisa bino bino, je ne suis pas responsable de ces genres de paroles et na boyi yango na mboka oyo. Mais Félix n'a jamais fait. Parce que yebi ki makambo batune wana bazoko lo bayo ya sese wana, eza makambo bango ba discutaka na kati na makambo na bango. Ça veut dire que bazana na plan machiavélique wana yako mate biso ba Congolais mususu. Oui, bakozwa biso na nkoto koyoka yango ya bien. Ti lelo batu musu ya ba Tshisekedi steo ba Tshisekedi bataliba. Bataliba so ko langage na bango lelo. Et comme ko sala, ça fait trembler. Il y a des gens qui disent que Félix Amobo tourna ka ekuto ata le système makabia minembe wana etaliete. Yaya. Félix Makamabinembo etaliete. Asa président de la République soi-disant, Moussala na ezali à garantir toute la République sécurité. Yoza koyebisa biso
Yo soki ozombenga soki mama fachi beton, oza kobenga oyo kobisa soki makambo ya Félix wana kuta minembo to tunaka yango tele. Makambo wana minembo talie lisusu te. Ah bon? Elle n'est pas la seule. Il y a un autre là qui s'appelle, je ne sais pas, un Moubenga, hein, quelqu'un qui faisait des analyses politiques. Alors que Félix a koku fate pour makambo S wana etali bisote. Makambo S wana eza makambo na biso moto ko yoba ndenge nini ba deal nini tokota na ona ba Rwandais, biso moto ko mibi misana kati. Donc makambo ya S etali Félix était. C'est ce que les gens là sont en train de nous dire. Que Félix a koku fait la STT. Parce que Félix a dit que ceux qui m'ont pouvoir à qu'on fana na ST. Mais Félix a kendaka STT pourquoi? Parce que entourage na yebisa yebi na yo koku fa te pona batwana. Fana na yo awa. O tika bango kuna ba kufa bango moko. C'est ça on lui a dit. Ça veut dire que tika biloko wana etali yote. Ababosani ke le monsieur il est allé prêter serment pour na azala garant en constitution et le commandant suprême. Ça veut dire commandant suprême mutu il faut garantir sécurité na tout citoyen congolais. Mais balobi ke makambia minembo wana to tout na kangoli sous Félix. J'étais choqué. J'étais choqué. Makambia minembo wana bo tout na kangoli sous Félix c'est que dit taliete. Ah bon? Ça, ce sont les gens qui sont allés de diriger aujourd'hui, avec sans pouvoir, pas seulement pouvoir de à 2%. Hein? Ce que vous pouvez seulement vous imaginer, ce que vous avez pouvoir à Mobile, Félix va passer 2% pouvoir à l'ingate kaminembo. Vous pouvez, bota la légèreté à Makamboistra Tozoken. 2% à pouvoir va passer à l'ingate kaminembo. Vous pouvez imaginer ce que vous avez pouvoir mon balenge va passer, balenge va passer. Alanga ba rubero zo minembo etalingate oya kosakana alenga yo na tie ba sniper likolo ya ba maison oya kosakana to tirer. Mutu ako motambola déjà na ba sniper za na pouvoir te. Mutu azo tambola na ba sniper za na pouvoir te mais azo tambola na ba sniper pour na intimider biso peuple congolais. Vous pouvez vous imaginer s'il avait tous les pouvoirs, yena ba Rwandais balenge ba team up ba sakana na biso penda bien aba na rubero akende ko sala nyoso lingi na kopeso ba sniper ba kozana ba frontière ya minembwe oya sakani to betie masasi pone makamba l'acception na Goma ko ela so ba sniper na Goma classe politique, soyez intelligents, soyez sages, mais malheureusement la plupart de vous n'êtes pas sage, vous n'êtes pas intelligent. Et lorsque je suis en train de parler, vous n'êtes pas sage, vous n'êtes pas intelligent, je suis en train de parler de Moïse Katumbi et je suis en train de parler de Bemba. Vous les deux là, vous avez toujours montré l'instabilité là où vous êtes. Parce que nakati ya la muka, batu bazali ko fragiliser le lo la muka, ezali Bemba na Katumbi. Oui, Bemba na Katumbi. Bazangi position. Tantôt, tozo ko soutenir Okotoyo, tantôt tozali ko soutenir, bozali ko soutenir Chilombo bino de bokeno ko tsena deal na Kabila. Est-ce que c'est vous qui sont partis le mettre dans ce deal avec Kabila? Beaucoup soutenir Chilombo nengeni parce que est-ce que Chilombo asi ala kisa yo Bemba na Katumbi ala kisa bino déjà deal nini ya signa kina Kabila pour soutenir nango. Il vous a montré ça? Il vous a jamais montré ce deal. Mais vous les soutenez selon quelle base? Selon quelle base? Vous les soutenez selon quelle base? Ça c'est manquer même l'intelligence politique même. Ça c'est manquer l'intelligence. Ou lié que bozan na bino ba politicien te, bino na bino mutu na mutazana na ba deal na ya ebi ba intérêt na zali ko protéger. C'est ça la vérité des choses. Bon mani makambo Félix a outre sabino sikoyo. Mes chers frères congolais, bon mani makambo Félix Tshisekedi a outre sabino sikoyo. Que oh non, il faut aller concertation, to le dialogue, to ba nenge nini parce que ba toana ba za ko tie ba roue dans la rue. Donc azo sabso ke akokite, azo sabso ke skoto ya ko aider. Mais le langage est utilisé en wana. OK? Mais moi je vais vous dire quelque chose. Je vous ai dit plusieurs fois ici que ba photo ba laksakabino ke Massawa na Denise. J'ai vu Denise ici à Washington. Non seulement j'ai vu Denise, je connais Denise à partir de Kinshasa, tant aux Abanamike. Je connais Denise depuis longtemps. Naebi Denise était en première dame. Naebi Denise n'a qu'à famille. Avant Denise a comme ma première dame, moi j'ai parlé avec Denise. Ok? Denise, lorsqu'il venait ici avec ses va-et-vient avec son mari, bazan n'a qu'à IDPS, n'a sa ko bundi sa IDPS. Denise sont comme à Washington, à Bandobe nganga. Ah, Massawa, vraiment, ozako finga biso kakabiso, pesa biso pena no mois break. Denise, ozoma la Denise, anazo bonde langa, tant basa na opposition. Azobenga Massawa, kakabiso, pourquoi kakabiso? Parce que moi j'ai combattu IDPS, pour na yeba ki déjà bizali na bango oya tribalisme, na dictature, na kolinga komika nisake, et ils peuvent faire tout ce que les autres ne peuvent pas faire. Moi je les ai combattus. Lorsque Denise venait ici, na kata ba meeting, na bango ba opposant, Denise m'appelait. Massawa, vraiment, est-ce que dada, pardon, est-ce que okiko tika biso ta moi pe break muke?
ngana singa na otika no break then ngeni parce que bino monde bomiti na kata politique oza makambia ba break then te oza makambia mboka ça veut dire so na moni clarté na comme on a clarté so qui eza bino na koloba bino so qui eza batu mususu na koloba batu mususu ça n'a rien à foutre vous voyez lorsque bazui déjà bokonzi awa bayaki awa na Washington j'ai vu Denise ici à Washington OK. J'ai vu Denise ici à Washington. Je vous ai dit plusieurs fois ici, j'ai parlé à Denise. Ce n'est pas parce qu'elle n'a connu Solane, parce qu'elle n'a yébié depuis pour moi, bien n'a yébié n'a ta famille. Il y a beaucoup de choses que j'ai discuté avec Denise parce que je voulais comprendre un peu, nakati ya mutu na bango, qu'est-ce qui est là dans la tête. Si Denise si Denise est honnête, ok? Makam Félix Tshisekedi a outko sabino sikoyo awake azoko kate et que je ne sais pas azoko luka aide sikoyo. Si Denise est honnête, bino batu ya Félix batu ya Feti Baton boka ta parti oyo bo petit de la Denise et de toute façon Denise azaka na page nanga ayaka otala oh oui Denise elle la page nanga fort malgré Mikolo azo sepela tena makam nazolo ba mais ayaka OK so ki Denise aza honnête dès le départ tant ba outko zo pouvoir lorsque j'ai échangé avec Denise de quoi j'ai parlé à Denise nanda sa Denise na bine Denise omoni ba kabila wana baza ma master na binote donc bozo kende ko sala coalition na ba kabila boka nzateke baza ba camarade na bino kabila oki ko échouer 18 ans te po ya ko sali sabino c'est vraiment impossible de réfléchir comme ça raisonnement wana ezali impossible oko raisonner te ke mutu abebisi mandat na ye 18 ans sali eloko te po aya ko sali sangai vraiment ata kutu mutu alinga kayo alinga ondenge nini pona aya ko prouver penda ba congolais que oui vraiment na salisi na ngana zaki penda rwandais na bebisa kinemboka batu mususu vous pensez quoi vous pensez ça vous pensez Kabila devait aller faire ça aya ko aider bino po ba confirmer penda que azaki rwandais alinga kimboko te aya ko bebisa ngona kanda ya ki rwandais parce que soka pesi bino 5 bobongisa ça veut dire yango wana de qualification ba congolais ba ko pesa donc vous akoya ko salisa bino te po boya ko affirmer makambo ba congolais ba mande koloba déjà non. Il faut être bête et naïf. Je ne sais pas na niveau ni pour comprendre makambo wana te. J'ai dit ça à Denise. Dès le départ, tant baozu pouvoir wana, j'ai fait quelques vidéos. Je vais les remettre ici. Nganabine, c'est maintenant. Félix a se faire séduire na Kabila. C'est maintenant là où les Congolais bazaki na chocho wana ya kolobake Kabila longwa. Maintenant ye Félix malgré ozu bokonzi beta coup d'état. Babenga ngo coup d'état. Oza déjà na bokonzi me beti coup d'état. Bengi ba Congolais bino bango tala. Na si déjà na vu eloko yo tolinge to récupérer kaka boro yoko mais ndenge zali sikoyo Congolais nyoso prenez-vous en charge to longola bato mbala moko dès kaka le départ wana bato on allait finir avec ces gens bête coup d'état parce que ce n'est pas possible ba pesa yo soit disant quitte ya bokonzi mais ozana armée te ozana gouvernement te ozana eloko te le départ on ka ba Congolais bazaki chaud bimisa Congolais na balabala bino bango ke oui soit disant na zu bokonzi mais bayaya na besi bango pe coup d'état à partir de là pas des FCC lisusu ba Congolais bangi ba kimisa bato mais boyoka kinga ite oh non dada tozana ba stratégie t'inquiète pas malembe bato il faut ba stratégie pesa kaka Félix inane ako désoudre parlement ngala binongo azana pouvoir ako désoudre parlement parce que azana majorité parlementaire te pour qu'on désoudre le parlement il faut ba gouvernement na assemblée basala na crise ye azana gouvernement te azana parlement te siko batona bayoka na bazana crise te yes quoi ko désoudre ngo ndenge nini oh dada pesa ye kaka stratégie et tout voilà où nous sommes. Si Denise est honnête botuna ye ba maman Fachi Beton na ba papa Fachi Beton si je lui avais pas parlé de ça que ba kabila ba masa na binote. Ces gens-là ne sont pas vos amis. Botuna Denise, si je ne lui ai pas parlé de ça. Botuna Denise, ceux qui n'a solaka na été makambo Félix Aoutkoloba lobby, azoluka concertation. Denise, là je m'adresse à Denise. Denise, tu es consciente. C'est que moi et toi, on a échangé. Naïebisa on a binayo, même pas 6 mois après Bozadja na kati ya pouvoir. Naïebisa on a bino Denise. Co-accompagner Mobali, parce que toi, on dit que la première dame, elle n'est pas vraiment dans la constitution, donc elle n'a pas des obligations constitutionnelles, n'est-ce pas? La première dame est là pour accompagner son mari. Mais elle peut aussi faire des œuvres humanitaires, ce qui a lingi, à Mipesi, n'est-ce pas? N'a-ce on a bien co-accompagner Mobali, ce n'est pas veut dire seulement na ba voyage. Denise, tu es consciente. Moi et toi, on a échangé sur ça. N'est-ce pas, accompagner mobile na yo nkolobate kaka ke o accompagner kana ba voyage okendaka ozonga ko kendaka ko accompagner mobile na yo azali homme politique azali kozala misu na ye na pesa ki yo ba parole oyo Denise tie consciente
Je t'ai parlé de ça. Tu ne peux pas okiko contredire makamona zoeb saote. Na ça qu'on a bien ok. Bokomi déjà na kiti ya bokondi soi-disant. Tu dois toi au moins ba mobile na yo azana ba conflit na ba frère na ye. Ba frère na yo ba utaki na bango na kati ya opposition côté mususu ndenge makambo bebaki. Na même loko bokomi déjà kuna likolo. Bino nde boza ko contrôler siko place. Boluka moyen ndenge nini yo na bine loko mobile na yo azana na kati ya ba conflit wana ba mibali ya ba macho. Mais toi Denise, tu peux consulter d'autres femmes. Consulte la femme de Bemba, appelle la femme de Katumbi, appelle la femme de Fayulu. Na place okenaka bitambola tambola okutana ka basi ba Rwandaise ba mushiki wabo na mwasi ya Kagame. Nous avons des problèmes internes. Lorsque nous avons des problèmes internes, ce sont les problèmes des internes que nous devons d'abord gérer. Denise, n'a pas ça au conseil wanate. Denise, je t'avais pas donné ces conseils. Dis si je t'avais pas donné un conseil. Na yebisa kote ko benga mwasi ya Fayulu, benga mwasi ya Bemba, benga mwasi ya Katumbi. Il faut les éteindre ko tinda bango invitation. Soki baboyi, y a pas de souci. Yo comme déjà maman soi-disant maman ya Taïfa. Je t'avais dit ça Denise. N'est-ce déjà yo comme déjà maman ya Taïfa, ça veut dire comme maman ya ba Congolais nyonso. So za mama Congolais nyonso okolo bateke o mwana naza ko budenga fanda kuna na pembeni. Non. Mama ako zala boti ba na 9 ou bien 10. Mais mwana aza na kanda afandi kuna na suka afandi na kanda. Mama approche ka toujours ko ebisa ye yakana no to solo la kanda na ezali nini. N'est-ce pas? Na pesa au conseil wana nani Denise. Na ebisa na bina ok, ce sont les femmes parfois qui font apaiser les cœurs de leurs hommes. Parce que au continue de la ba maman na lelo invitation, ba maman na ba boy, il y a pas de souci. On relance les sous invitation. 3 4e fois bakoya. Yes on ba maman, ba mbal na biso ba na ba problème ya politique tala kaka ba mibali eza question ya macho. Kolinga osala macho. Mais biso ba maman tota ningi nini toko bongisa. Ozomona. Ba maman na tango bakoya 2 fois ou 3 fois tango bango pe ba ozonga na banda kuna bango. Bando apaiser mitema mibali na bango. Babine non papa omoni ezaki peka compétition ya kokende peut-être tokende ko wela bokonzi na ko boyela bokonzi makambo ezaka pebele mais tosi to koma kikuna tokende quand même ko travailler biso nyonso kaka pona mboka na pesa yo conseil wana Denise na pesa yo conseil wana Denise tu te souviens non na pesa yo conseil wana lelo concertation mobile na yo wana soko yo kaka ngai soko yo kaka nga de lelo to komi na ba place ote bokomi ti eska bokomi mobile na yo batie musapina kingo siko bandi ko luka siko. Ce que je te disais là c'était la concertation dont ton mari est en train de parler aujourd'hui. On devait les faire pour éviter toutes ces bêtises depuis longtemps. Yo nga ko récupérer déjà ba maman wana comme ça mobile na yo à partir de basi na boko récupérer ne bino nyonso ba congolais bo sala siko front commun boke ne rebondisa mutu wana. Non, vous avez choisi de frustrer les Congolais d'abord ko finga ba congolais ba nkombantaba. Mais bato ofinga ba combataba eza ba Martin Fayulu na ba muzito bata la muka bo préfère no kokene ko finga ba congolais bo finga biso wala biso ke boko sala nanko si matango bo fingi bo yibi bo lie et comme libe kangi no na kingo ale bolingo benga sko biso bato bo benge ba kombantaba mate wana na pesa ka yo nani Denise mate wana yango wana siko lingo pesa mobali lelo mate wana na pesa ka Denise Matea wana yango mobile na komi kolobango lelo soki bo appliquer ki matea wana na pesa ka yo dès le début na 2000 na 6 mois ya pouvoir na bino ndeto komi awate. Mais non, vous avez choisi d'aller vous mettre avec les gens de Matongé. Non, ba musu boyo ba peut-être mandolo ka musala na pesa ki Denise conseil te passe mandolo ka musala, je n'ai rien à foutre avec le travail parce qu'il y a pas l'argent que Denise a kufuta nga kuna ou bien ya kupesa na ndo pesa conseil ofele. Ce n'est pas du travail parce que Denise ne peut pas me payer. Mbongo ni ba futa ba tukuna na ba présidence na ba conseil na bango $2,000 $3,000. Moi j'ai fait plus que ça. Way more than that. Denise ne peut pas me payer. Nako longwa te na kene Congo pona kana obundela ba misala ba to mususu kuna na Congo jamais. Je préfère ba wana Congo ba kene luka musala. Mais ba pesa ba to conseil ba volontaire pe ba conseil bazalaka. Vous avez choisi d'aller vous mettre avec vos gens de Matongé. Basi na bino wana ba mama fachi beto ba yembela kaso mama fachi beton a mikolo nyonso na ba mama na bino wana ya mbombo peuple d'abord ya ba kikiti awa zanga stratégie. Ça ce sont des genres de femmes parce que toi-même yo posa mutu Matongé quand même tolo ba vérité quand même Denise yo posa mutu ba jara ba Matongé parce que ba master na yo peut seulement dire déjà ba jara ya moi soza boza ba ta Matongé vous n'avez aucune vision
Sikoyo, tant on a yebisaka Denise Bongo. Sikoyo Denise sikoyo, il faut yebisa bino réponse nini apesaka nga. Parce que réponse ya Denise na yebisa bino te. Yemoko sikoyo na tant on a yebisaki na bina eke Denise, loko ba mibali bazana na kati ya macho, wana macho, balingi koyoka na te. Basala homme politique. Mboka ezana besoin na bango. Loko bazoko koyoka na te, yo sala pa wana. Bino ba mama bo banda. Nous avons des problèmes internes. Vous n'allez pas aller consulter les gens de dehors. Nous avons d'abord fixé les problèmes internes. Et non seulement ça, même sur la base politique et même sa image. La femme congolaise doit apprendre à travailler avec ses sœurs. Je t'ai donné ces exemples-là. Parce que bino sou babani da joko sala ensemble. Beaucoup plus ça me exemple. Que malgré nos différences, et maman na biso bakuta na ba sali ba projet babandi ko sala ensemble. Je t'ai donné ces exemples. Réponse nini siko nde Denise apesanga. Réponse on a de Tinangana Denise, donc on a kata makolo, nangana lui, rien à foutre. Nabi, non. Réponse Denise a pesanga. Ndesko boki ne kotuna isiko. Boki ne kotuna Denise, réponse ni na pesakanga. Ok? Parce que son notre réponse Denise a pesakanga. Ata, consultation, ba obenga, consultation, ba obenga oni, consultation, ba obenga oni, dialogue au salamati. Ok? C'est que Denise, n'est pas sabino qui t'a la sabino que Félix Alinga utilisé ba opposant. Pona abimanase amai au matalikolo, agnatabino, je sais de quoi je parle parce que cette conversation et concertation na yebisa kango Denise ya concerté na nobasi ya banimsusu. Réponse Denise après ça kanga, je savais que ces gens n'ont pas de bonne volonté. Bato bazana ba bonne volonté te. Oui parce que ba mama na nga ya auto zakana ba ona wakandez, ba yebi na solona ba o makambo. OK? Oui. Batouana bazana volonté ata mukete. Ce sont des gens qui n'ont pas de volonté ya kosali saba congolais. Parce que j'ai parlé beaucoup de fois biso to fani sa Denise to pesa to yebisa yeba masolo mususu naba plan mususu oyo faire sortir ce pays na sur le plan social famille kolongolango na sesi kezali. To pesa Denise ba idée belé, ne vous inquiétez pas. Parce que pour aider un pays, vous n'avez pas soi-disant à supporter Fachi Béton, mais vous pouvez quand même donner certaines idées pour faire sortir le pays nase amai. Tu peux ça Denise ba idée belé, Denise aboya ba idée wana. Pour esa volonté da bango. D'abord on peut ça motu ba idée, azo ok ba il faut pas bima. Il faut pas bima ba okende ko somba bilamba ba ok Marshall, ba ok store, ba ok somba bilamba. Donc, souci na bango ata mukete. OK? Donc c'est un peu ça, ok? Pour vous dire, bino batu Félix asa ko benga bokende siko ko salisa ye sikoyo, hein? Parce que nde langage na yango wana. Bokende ko salisa ye abima na se amai parce que FCC elingi noyer ye. Lokwa FCC zoko nga ko noyer ye, lokwa Félix a mesana ko utiliser bato. Alingi abeta carte na ye ya ko utiliser ba opposant, baya ko salisa ye anyatela bango lokola escalier amata, tanga ko matazui pouvoir. Tant qu'on soit pouvoir, parce que nakati ya biloko tant ba consultation. Ne vous inquiétez pas sur bomoni FCC kunate. So mon FCC kunate. Carte ya Félix siko ezali ou aboto la FCC pouvoir nyonso na pona koboto la bango il faut utiliser ba opposant oyo alinga nyatela po ba matisa ye kuna tanga okoma kuna akoma elbino sniper. Akoma elbino sniper. Je connais ces gens. J'ai échangé avec ces gens. Lorsque j'ai échangé ou bien parlé à Denise, ne croyez pas que Denise échange parce qu'elle ne connaît pas de quoi pense son mari. Elle connaît de quoi pense son mari. Donc, ma réponse à Nazo Pesangawana, et ça déjà, naïbi déjà que, nde masono na bango yango. Oui, nde masono na bango yango. Ce sont les gens qui vont nous amener nulle part. Nulle part. Bazana susite ya kokota ba congolais, to sa la concertation, to za la batu moko, poto tindika batu wana, non. S'ils avaient ça, ils allaient faire ça au départ. Balingi basa au départ. Parce que les propositions étaient là sur la table, depuis moi je l'ai parlé avec même sa femme. Ils n'ont pas voulu le faire. Parce que ce n'était pas ça. Bango balingi ba keneko liana ba kabila, siko kolie comme difficile. Balingi ba keneko liana ba kabila. Kolie comme difficile. Moi, j'aimerais dire ceci aux hommes politiques, aux gens qui vont se dire que Bakeko Salisa Félix. Ou Bakeko Salisa Félix a commis lion, a commis incontrôlable, a commis sniper,
akomi ko boma bino aye ko placer tribu na ye mobimba mbujima ekananga bangonde bakomi sikoyo ba terroriste tusi na Congo. Ce que nous allons nous former c'est ça. Si vous aidez Félix à sortir dans ces crises, Félix Tshisekedi na bakasayen de bakokoma batusi ya sika ya Congo. Ils vont prendre tous d'autres Congolais en otage avec maintenant des armes comme les Tutsis ont pris les Hutus en otage. Ah oui. Vous allez faire sortir Félix de ça? Il n'est même pas encore de pouvoir, il est en train de nous faire les snipers, les jets de snipers. Vous pouvez vous imaginer si ces messieurs sortaient de crise, tout ce que ces hommes sont en train de nous dire ici dans la diaspora, vous pouvez vous imaginer, ces gens-là vont installer les Tutsi Power. Les gens, il y a Tutsi Power, yaba inkotani kunya na Kigali au Congo. Po balobi déjà ki babanda ko landa kabiso na bapoto ko kangisa biso na bapoto oya sali makelele ba kangisi ye. OK? Bangwana babandi ko tambola jana ba sniper oya sakani ba tirer de le dessus de ya mutu na ba sniper. Hein? Donc ils ont compris que Kagame a pris les autres là-bas par les armes nanko. Hein? Ça veut dire que yepe ba comprendre que bazaka na besoin kaka moi push kaka muke boye soki ba récupérer kaka pouvoir boye. Ba neutraliser biso avec les armes. Tokolo baka lisusu nini. Et l'autre côté, na yoki témoignage ya papa moko soki ayene ko manifester na Kinshasa. Alobi yango wana alobi na Kinshasa, ba ko manifester bakangi bango. Ba même bango na la police. Ba soda baza ko beta ye baza ko yebisa ye na accent chiluba ke. Bino nde boza ko bolingi mukunzi asala te. Bino nde bolingi mukunzi asala te. Bino nde boza ko tungisa fachi asala. Bino nde boza ko tungisa mukunzi asala. Ça ce sont les gens qui ont seulement des % ya pouvoir. Bino ba Congolais bino bolungo ki ngo bimisa ye na trou wana. Boyeba ke vous si vous sortez Fachi dans ça, il va faire exactement ce que Kagame et les Tutsis ont fait au Rwanda, au Hutu. OK? Ils vont nous maltraiter. Ces gens-là vont nous maltraiter. Ces gens-là vont nous bako kayase biso yemoko olivile mabanda oloba. To nyata bino lokula ba kayas. Ils vont bien nous contrôler maintenant avec les armes. Hein? Donc, bon, mon bango, banda ole kaka ba balabala bona ba sniper. Tous les jours, to banofana na Congo boy, ba sniper bazalaka toujours le koloba building, oya komeka koloba, oya komeka kotambola, oya komeka koloba. Déjà, baza même na pouvoir te, toki même pas koloba, toki même pas ko critiquer Fachi, toki même ko sale le côté. Ba komi ko luka biso, ba komi ko luka biso ko intimider biso. Vous pouvez seulement vous imaginer bo longole na pouvoir. Bo longole na kata trou na bo pese pouvoir. Boko yoka yango ya bien. OK? Ou bien, hypothèse ya liboso na bisa kibino, ou bien, Félix, il est en train de jouer les dernières cartes. Dernière carte na ye oyo, azoko jouer oyo, il fallait qu'à salisa Kabila, ko panza opposition, pour Kabila pesa qui est pouvoir pas pour rien. Kabila pesa qui est pouvoir pour rien. Kabila pesa qui est pouvoir bazana deal. Deal wane linko loba nini, bayoka naki nini. Sala 5 ans, donc c'est là pour 5 ans. Sala 5 ans, donc c'est là pour 5 ans. Parce que cash wana ezali wana ezaba ba hypocrite. Ye Félix na kamera bakende ko fanda libala bayeba ni peke na lala lisu oyo pe na fungoli na lali lisu na fungoli lisu po basali na kati ya cash basali deal na Kabila mais na kati ya pe mbale confiance ezala kite yango moni Fachi alobi il faut lier kamera avant kamera liaye kamera aye ko lier kamera mais siko akomi siko na face na FCC. Soka ko répondre na ba obligation ba FCCT bako liaye bako liaye soki obligation zalaki ke 2023 zongi c'est la biso pouvoir parce que le quoi caméra zako linga kozwa éliminer caméra longola ye comme ça zongi c'est la biso FCC. OK? FCC on attend bozongi c'est vraiment siko pouvoir na 2023 pour na kozongi c'est la FCC pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Félix ayeko beta jena ye ya kokosa biso ke azana problème na batwana biso ndesko toke ne ko sali sa eko longola batwana na libulu. Ça veut dire que tant boke ne ko longola ye aye déjà na désordre déjà koto ya opposition. Il est venu affaiblir les petites oppositions qui est resté. Opposition etikala ki wana ezali la muka na kati ba faiblesse na ye oui mais eloko mutu moko ta kosa la face na Kabila na 2023. Mutu moko ti kaka la muka. So ina muka balobi ke bazongisa ba force na bango ensemble. Ba yoka na 2023 ba kino sala face na Kabila. Ba ko beta Kabila na ndenga kitoko parce que nani cash eza déjà tombé. Cash eza tombé. Cash kozonga lisusu te. Lokola cash eza tombé.
Ça veut dire mutu moko kaka o la muka kosala na ye face ezali kaka FCC. FCC ba ozongisa nani? FCC ba ozonga lisusu ko ba congolais ke 18 ans wana tosala ki lisusu pour ça soit chance devant la muka et ko simbate, n'est-ce pas? Comme Félix alingi ba frère na yete baya kozwa pouvoir. Lorsque je vous parle de ça, je connais de quoi je parle. J'ai parlé à sa femme. Les réponses, donc sa femme me parlait de certaines choses, je lui disais, je connais que balingi te ata mutu moko te ya kozwa pouvoir. Balingi ni Bemba, ni Katumbi, ni Fayulu. Ok? Parce que ndesko bo tuna siko Denise, réponse ni Denise apesa kinga, ta unayebisa ki ake do lukabasi ya bato atawana. À partir de la réponse wana nde nazo yebisa bino siko yoke, Félix n'a aucun intérêt à lingite ni Bemba, ni Katumbi, ni comment il s'appelle, ni Fayulu, moko na bango soit pouvoir. Non, alingite. Donc, oye koza la carte Kabila ebise sikoyo kende ko panza bawana. Comme ça, bango ba osala nga faste na 2023. OK? Kende ko panza bango. Carte eza Félix alingia beta oya kokosa bino concertation, eza ya ko panza la muka. Comme ça ba panzana bako ma 3 mutu na mtu akende nzela na ye. Comme ça 2023 bazongi c'est la bino na scène, bazongi c'est la bino Olive Lembe. Pour Olive Lembe so batona ba kabwani biloko michopi bakei éparpillé nenge balingi, pour Félix akozonga tena na voter Félix. Batikali ko sala face wana ezali kaka la muka. So la muka panzani komi 3. Mutu na mtu akende nzela na ye. Olive Lembe ko battre bango nyonso. Voilà Félix qui finit maintenant son deal. Na bopesa inga 5 ans, nga pela zong selbino 5 ans na bino, ngai nazui retraite, na ke nanga na Goma, kofana na mwasi nanga kuna na Goma. Po okoma na gomatricien, il va fuir tous les Kasaïens qui lui ont aidé, bino ba Kasaï boko no fanda wapi. Na Kasaï na mbujima ina bino wana ezalo kola ba bombe nde kwea kuna pasuza pasola mabele. Voilà. Donc mutoza na mayele ayebela, OK? Bino nso batu wana mayele boyebela. Ba obo solanga na ba politicien wana ba Katumbi, ba Bemba, ba Martin Fayulu. Bo pesa bango déjà idée makambo yo. Parce que nazo Sabino, je vous parle de ce que je connais de quoi je suis en train de parler. Bo pesa batu yo, bo pesa bango déjà que balanda na makambo Félix te. Félix est allé se mettre dans le deal lui-même, il n'a qu'à finir ce deal lui-même. OK? Nous allons entendre biso tokozela tosto mesani. Po biso to mesana. Tosto mesana ki déjà mam. Tosto mesana déjà mabe. Tosto mesana ki déjà milelo. Tosto mesana ki déjà batu baso continuer kokufa. Tosto mesana ki. Donc le roi bango ba okokasu ko mesana te akende ko sili sango yemo ko na batu na ye. Soka po meta ki bango makambuke ya yo bebisa batu kotoyo, yemo akende ko justifier na Kabila ndenge ni akokite ko ya koto ko bebisa batu. Soki ba yoka na ki na Kabila ki akopesa Kabila na 2023. Mais il faut ko panza kotoyo. Aya ko panza koto te yemo akende ko justifier na Kabila ndenge ni na meka ki mena kokite. Maintenant c'est à toi maintenant de faire tes choses. Ngai na kimi na ngala ke Goma. OK? Il n'a qu'à finir cette histoire lui-même. Ou Félix so okokate parce que so okoka musala te ba pesa ki asala. Il sera obligé ba ko beta e bal na masui na moto te mena libumwana ya munene. Il sera obligé ou Kabila ko bomaye parce que tu n'as pas rempli les conditions, tu nous as pas aidé à remplir les conditions. Kabila ko bomaye. Ou bien Félix so mona te o mona ke ndenge ni ba kongole ba yo aider te okokate ko silisa makambo yo banda ko organiser ko boma Kabila. Mais ce qui est vrai entre yo na Kabila so to ko na sene boya ko bomana Kabila ndako boma yo ndeto ko lela penda de ba batali baba ko lela traître na bango ninga kufi biso nesko to ko sepela traître a kufi parce qu'on ne peut pas sauver un traître. Un traître restera un traître. Ce monsieur a des comportements de traître. Il a traité tous ses amis. Il a trahi tous ses amis dans l'IDPS. Dans l'IDPS, déjà, va trahir la. Ils ont enlevé tous les bons joueurs dans l'IDPS. Traîtrise, babomi, babalongo, batnyonso. Ils ont utilisé les Moubaki, tous ces gens-là, ils ont utilisé tous ces gens-là. Si ma babouaki bango. Aye na kati ya opposition côté Mosusu a utilisé batnyonso. Donc, traître. Donc, le long del nga kuma mwana malamu. Salaire à traite eza liwa. Kabila yebela. Félix nenga zawana akomi kozwa mayele ke entre yo na ye moko efwa kweya. Kabila yebela. Kabila epo na yebi ke oyebela na yo. Po yo oyebiye yango tiaki wana. Po oyebiye. Kabila yebela. Sala noki zwa lisasi
beta ye na libumu wana ya bapizza epanzana. Ok, comme ça tosilisa na ye libela Kabila fanda na yo kuna biso Kabila omoni amnistie oyo Chilombo apesaki yo. Beta nanu Chilombo masasi peut-être biso peto opeso nanu amnistie. Beta ye nanu masasi. Ok? Dans les jours à venir. To monana. Bye.